Ngagimbo. Mais yadi. Bino bokomisa ngo gia, bokomisa ngo bongo. E komi da rankini. Bino boke na ngo mabe, ngo toke na ngo ka mabe bongo biso. Na lobila yo. Eza pour mité. Biso to komisa ngo bongo. Na plateau na fanda na tanga kombo na hotel. Bongo atangi kombo na. Ngo atangi kombo na. Bisa papa ya yo pendo olubati. Ngana singa na sana fanda plateau na singa ba. Ngana singa be comédie. Na fanda na plateau na sa be mission be comédie na singa mutite. To singa ko mutite. Poto sa mission na bolo ko singi Belvite. Yo sa be mission singa Belvite. Na tangi komba Belvite na singi Belvite mission. Oh, yaji. To ko ba capture. Singa Belvite. Oh yo lobby a eza ba vrai. Oyo tayi eza ba kasolo capture ezo la kisi ya gita biso sala ko fingo tangi bel ko fingi yo tangi kombo na ngota komba boyo pas de problème eza pour mité ponga na sala ya biso tanga kombo ya biankati na fingo Zuma to Miss Lolo mutakala tsangu Zuma mutakala ya Kimbangu na soi-disant bishop moteki mwasi na loba na yo bango tuwana baza na valeur te libosa Belleville ya turbo ya 2000 ayo afinga ngana bana nga mwana etete bakomeme na toilette po nini oyo po ne fomi ma ba toilette zebele bakomeme na toilette asuka ngonda basila neka likwa turbo ya langwa na ye nde mama bapasha basalaka ye na lokolo bango eza lokolo na bango autorité morale na bango akita babozi bemelia bamadilu obe loko na yo moko so oza marie obi ke mobali no moya mo atala ti ma femme a torsionné ndaku alambi asukoli bilamba atandi akoza fatigué na tika mwasi na nga voilà alala na etongo etana mais pasha yaya alia mwana kanda wota mero vende zo na lieu mwana za ya danti na suka yo ne za na kende no mabeda c'est les dépenses yaya panza makolo mona yo no yaya ayo lo comme dans ton la Congo on est dans mola amelo Congo bololo ozo mola pa yebi ke lobi lisusu voilà lobi lisusu akoya pa bi ke lobi lisusu donc fana sala na mero ndenga ka asolo na ndenga ki mutema mabe pour le boyate sur le côté na capacité ya tété na munene ya tété ya tata fa na kiti po andima ke ya za mama bapasha soni ozo moniza soni pour l'émission. Voilà. Siko yé ba propos ya kinango si mutu na yé. Soma kolo soso na ewana. Moi ça bozi boziana. Asa longo sa bango émission. Jamais. Kofinga ba na yaka lelo ko moko ya mukie ateka moso monde pesa vertige. Miss Lola benga ota benga ote. Benga. Ya na oloba na yo. Tendresse abunisa nga pa ba gabita bunisa pa ba gabite ya na yebi bango yange suaka bango bako beta Belleville bako tuka Belleville bako loba Belleville bako sabo ya Belleville oui to accepta mais nga so na ye ulandela papa Bonso bazui libaku ya kolanda biso na top max officiel etuluku ya bato ba otala biso merci mingi tokotaka na etando eke na bino tobetaka ekukete mais botala ka biso na bomesano nyonso na ba
abonnement na bino na ba commentaire na bino et ça la ki musa na biso et avancer soki bino botali biso te c'est que to kotala maté bango ba ofinga bango ba loba biso toza toujours na recadrage matondo mingi na tatanza komba a bomba biso kolala kolamuka et yo bengolu na ye. Un grand merci à mon boss Igeting de prix États-Unis. Pourquoi pas tonton Yamse Yambe Bolanga la Bololen Kemi tonton Mundirba Dieu Mundirba famille Libota oye 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 avec Osami Grahamba, la Cléopâtre de la presse congolaise. L'actualité est benga biso to salar analyse, on suppose, on n'affirme pas, to supposer. Et lelo nazana Bianca Zanga to meka un peu kosola parce que internet est lumbi solo. Mama papa chalobi to baluka na na poto poto po atikali na bambu moko oya nango mais nyonso déjà si alobi na ya sikezate nyonso lobeza le passé. Nyonso lobeza le passé katala isoko bengaka ye la patronne te ba vidéo ezali les paroles s'envolent mais les vidéos restent sur YouTube. Un grand merci à 00243 Kodamboka ya Willy Moucheni mais c'est narara moko 00243 Kodamboka Koda mondial Olivier Songanzila depuis Windows Kayaya Nanga Moko Abisanga Petit Zala wana penza Mamutu. OK, mon avocat de sur maître Christian Bassansi Abisanga Nazala toujours na raison nangai akosambela nga kitoko pourquoi pas aussi maître Terence Mupoi Kalombo wetu. On est toujours ensemble. Docteur, Dieu merci beaucoup. Le papa n'a pas certure. Et Dadjuna Simayabilili Kuna Radachums, Anthony Namassine a monté les grands monteurs. Dadju Sokozali Loba Mokolangai, Panzelangai, Shanangai, Kotiselangai, Bianca Nzala Bengatalo Randenge Mamumuluba, je te salue. Bianca Zanga, boni santé, boni marambu nyonso et les kandeni. Voilà, donc Osami Grahamba, d'abord bonjour Nayo, et voilà. Puis bonjour Naba Mélomane, surtout au Balangarabiso, au Balangarabiso. Très bien. Aïe Moko Poutine de l'écriture. Belvic grandit notre autorité morale, babi vraiment Maman YouTube Studio. La richesse de l'écriture. Vraiment. Maman miniature. Maman Tioma. Kioma. Kioma. Donc, bravo pour la matin à côté là. Donc, en tout cas, famille Bota, on est ensemble avec vous. Voilà. Toujours m'appelle Nabino et ont fortifié Belleville. Encouragement Nabino, vraiment sans bino, Belleville aux alatés. En tout cas, beaucoup plus de choses à prier pour la Belleville. Maman Kamo, bon, mon oncle a boité. Faut que compte le mot, mon zindo à prier, on comprendre place, les boules, les zones, les fonds. Voilà. Mais tant que Bisso, Bassala, Nzambe, tout ça, on a vraiment donc. Il y a un peu de Nzambe. Il y a un peu de Nzambe. Maman évangéliste. Il y a un prophète qui a bazali. Et bon, on a Nzambe aloba rappel, il rappelle à ça, mais ça me mutu pas big. Ça on a tout aux distraction. Et ça qui est tellement dans l'inga Belleville tellement mingi. Voilà. Dans l'inga Belleville tellement mingi mais et loko etika langa et ba nos askoke pour prier ka sous na ba ki sali sous prier sous pour na Belleville. Mais pour na ba onti valeur oyo to yakaka. Voilà pour la bounty Valère Bokoya Kaka film mariage civil parce que trop kota non na ba distraction te parce que ça ba delure maman mo ya pas chaye na yeto sarana buzo bana biso elinge banda mais to banda non na promotion ya maman Belvic on dit la richesse de l'écriture pardon la patrimoine notre patrimoine maman Koma Kioma maman Congo film na biso ezali na marché ezali mariage civil moi commentaire les colonnes. Voilà donc beaucoup plus selon dans le Bakaka famille Bota voilà film ezali c'est tout ça qui na film était ça alors na Belleville télévision film ezali mariage civil voilà yo non nous dozu temps autant la montée pour 9e épisode à ce côté très bien déjà coup dans ce côté en tout cas zonga na kenemba on a Belleville télévision ta la film osera jamais dessus. Donc quand tu as vraiment la film, quand tu as Belleville télévision, tu as la film, aussi tu as de citer au monde en mariage civil, comment ils ont les canacats. Donc c'est là un commentaire parce que le film est un an. Au monde, bah tu nous sommes pas à la décourager, tu bêtises sur la film, avant Nathalie,
na ko ko déjà gune sami gana bien ka basaka alors po yo ka guna mnoko na biso te kota yo mo ke ka guano biso pe to yoka voilà baroyoka gu tonton tadi ngala pa baroyoka gu Voilà, là je salue Didier Saint-Amand de Prix Felande. Je vous aime énormément, Didier Saint-Amand de Prix Felande. 1 million de fois, madame. On l'appelle la référence de la monnaie. Maman Charlane et moi dit Tamboué Sibo. Et pourquoi pas aussi la grande dame Béatrice Tamboué des Prix Belgique, la Belgique. Non. Bien quand moi mon peuple boza bien, famille Bota boza bien, maramutu kitoko. Famille Bota vraiment toza bien, net ba dongo lesa déjà baza ko benga ngai ba net lesa bazo benga, Baladine Kialuta bazo benga, voilà. Ba Iran Kialuta bazo benga nga, Karine Zanga bazo benga, Adajo Lubanza, taka mdora Adajo Lubanza dabina nga bien ka mais faut prier mingi pona belle vie. Hein? Rose Mengi kuna ko benga, Patricia Branco azo benga, pona nini? Beaucoup plus que pour batalisa biso famille Bota baza na kata ba distraction oyote. Donc baza ko se baser na prière pona belle vie. Ya yeza bitumba sa migra. Comment na ngelo ko mo boyote ke nga sa migra au mona ka bote. Ya na ba distraction boye ba suzi bantu bakenda na biloka boye ba diana makila bakenda na biloka boye ba mélodie bakenda na ya na oyo banayo. Donc soza mutu moko boye oza na mis spiritualité au moins makambo ezoleka te so na miso molimo donc komona te sa migra donc il faut kota mama ozino pour comprendre comment te bitumba eza nzoto te ya molimo eza bitumba molimo comment mutu boba no finga mutu depuis 2015 bo finga mutu jusqu'à présent 2024 ana sika ozaka na mutu ole botika mutu ta kimia ole kutu bozala kata fier non tozana guerrière na biso moko boye lelo na ba ini edo bakolo ba OK ça va tozana besoin to ça la concours moko entre ba comédien Kinshasa et puis na biso pe ba comédien Nigeria to ça la nini oyo concurrence écrite voilà ozomona bo siko na bijou na bino belle vie quand zawana mais bino molinga bo étouffer lipamboli wana bino molinga bo tchak bo tuka à tout moment ozomona pour le siko so belle vie a se décider à biki OK ça va na longwe na ngai congolaise ya Kinshasa na changer na nationalité a commune Niger obi ke ba Niger ba voix mais les sous pour la richesse ya mais oui parce que ce qu'on t'a dit maman na biso ma passa tout ba tout maman passa oza idole nan abina za idole maman Chako avant na kutu maman Chako azaki idole ya maman Bomengo maman Chako ozomona wana zani la fierté na biso ezonner na biso parce que ba maman na biso baza na ba idole na bango soki ba yelo ko ba tuni ini edo idole no ba belle vie parce que ini edo pas komaka voilà ini edo belle vie Maxi Jackson Sototie Totie Maxi Jackson Totie Mobutu Pechanga ma passe par rapport à âge de Rotia Silat par rapport à âge oui pour dire na to zoelo kana na Nadia Boeri voilà dinana parce que na ba douceur eza pas moi so na dina va super mais hier par rapport à âge to rotaye mama passa OK pour baza la propre génération moko mama passa hypocrisie ya sila emonani na miso na etando ike mobimba batu ba omona ndenge azo utiliser mama bapasha parce que voilà kutu vidéo mo bona nango wawa batu ba comprendre nango vraiment que talaka ata voir même na ba commentaire na TikTok na vidéo na bango moko batu ba seki mura belle vite muta sala oza PD mura belle vite muta komisa o PD na vie na famille na yo belle vite mwana soni mwana libebi o uti na soki Chypre o looking de la porte na Turquie aïe Turquie bon ata Turquie bon Turquie Dubaï poto boye ya il fait boya mura il fait boya ye osomona batu nyonso ba voyager na ba pas poser faire rigola mais les questions les kate non loba na yo non loba na nzamba zo beta bango fimbu oza pédé il faut confesser non loba na yo non yebiso likamba solo ofinga ka belle vie okoke poto mundele tanga talo taka mundele alinga ba pédé
Si, parce que si mon azaki na Turquie kuna, azaki na facilité aux amukanda ba pédé parce que kuna coûte la majorité ba te belé, so ko tali ndeko na biso lianza, nani oya États-Unis te, oya ya poto, molobeli ba mama. Lianza akota bongo akota kipede akota mikanda kipede ona koma nzamba akota mikanda kipede azwa mbala moko baniatele Grèce mbala moko Paris siko mura munde tango tala yo kuta yate kelo kwa neti balianza baoza sûreté po moi qui mobali qui mobalicité zana siko ya mura ezate femme tout à fait femme mais munde la pimeli au visa munde la boyo leka ya on comprend ngo te que neza bo fona sala repentance ta senga boli ta zo ka mobali ya auto comme l'attente de la femme quand on tamba lo baki yango to mona ngo non lo bana voilà vidéo zo circuler ya maman oyo atika motakala na ye bana mike bani yomoka ye maman ya bapasha aloba nemisa uti ko sala abi atikala ko benga Belvi quand il a patronaté et na ba vidéo bimi parce que les paroles s'envolent mais les vidéos restent tomoni émission moko asalaki na mwana yo cercle ya papa ya nyongo ayambaki ye alobi Belvi quand il a patrona Belvi quand il a vu caché Belvi ça elle est beloge kumisa maman Belvi siko entre guillemets kosa banani azokosa public azokosa communauté congolaise bakosa ka conscience te voilà samigra ngane na zaboye nakoloba neti lo mobo exemple mo stupide nakoloba nini nakoloba kuta exemple mo boye kaka supposons nakumisa yo samigra voilà ozomona tosala ba video Cléopâtre bona bobo lelo ngano tozate si anga jamais nakobengela Cléopâtre même bani ndenge nini esimba te yo po olandeli nango te mais bato batalaka biso baba non il me bien quand basala video mona na samiga amba adoraka samiga amba to lukango ya ba video ya mama na esiko bimate ebima ya wangani awatala neleke twa bimisi kizengi zoba jamais katala iso ngana benga ela patrona ngana koko ngana benga la patrona ngana benga 3 fois ngana benga la patrona ya biso pa bimisi libiso yi voilà ganganga Belvi la patrona pas confirmé na ekozwa mbongo na ngai ya ba filme na ye tina ndaku na ye yenda azana yebi atanda kwa sila ta couleur na ngoto ya encore te parce que maman banga banga kaza ba compte rendre na bato ebele so be fa bongo te beva ni mai pa tina ndaku na ye ozomona akumisa bi na epa la patrona Belvi Kandi na ekozwa mbongo ya ba filme wana la patrona aza makila ya minu nanga abeza momeno abeza lokola na zoki minu nanga sote bukani sote longwe makila wana soki na buaki ndambo mususu fona mela eza lokola Belvi la patrona oza mutalo kute makasi obike ntala ngaso nazaki lokola mama tete na oyebiso na oya na TV olobati mama pasha ya na oya olobate ngai nde naza boye samigra ngai nakondima wina lesbienne kozala lesbienne ça pas dit que neza bongo oza mutu mobo nzamba atiki yo non eza lisumu na miso ya nzambe kozala lesbienne eza péché nzambe akolimbisa te mais soki ocomprendre yango otali ke non eloko na osala eza lisumu na miso ya nzambe ya nalali na se ta repentance eza voilà ozomona nzamba mawa na lela Belvi oui mwasa lesbienne traiter Belvi lesbienne mais tant avant de comprendre abi wina ki lesbienne ngaka atena mwasi na ba capacité ya ba mwasi mais nzamba tala bité il faut na pangusa mwana mwasi oyo comme sosoli à comprendre identité na comprendre valeur na ye il faut na pesa ye mopanzi na ye ole oba bia boto bala ba ya tondimi Roi Salomon a dit basi combien? Voilà. Ya. Roi Salomon a Bible a basi combien? Mais nzamba mona ekaka. Très bien. Oso mona. Surtout que David nzambe kuta bengi l'homme selon mon cœur. OK.
ozomona atindi soda na bitumba po atika kobima na mwasa soda na ye maintenant babenga David na Bible l'homme selon mon cœur et bongo suko belle vie asali nini nandima na ngai wi na boto na mobali ya bato ke nazala mwasa bapa samigra mwasa bapasha ya lobi vome kutu azane mwasi ya bapasha mama ya bapasha po azade ya mama azonange na ba 60 et quelque sikoyo ke azala lesbienne te kaka na émission wana mususu na ibite soki mama bapasha a mémoriser susu makambu a loba te alobi bazaka ndaku moko na pe son âme susi bantu beaucoup de regrets ser na biso ya lemba alobi que bande ko benga susi bantu momi ye bando benge dadi ya to ya wana na répondre non na question bapasha voilà samigra obi loko na yo mo so za marié obi ke mobali no moye mo tala ti ma fama a torsionner ndaku alambi asukoli bilamba tandi akoza fatigué na tika mwasi nanga voilà alala na etongo etana mais pasha ya aliyo mona kanda wota mero mo de zo na lieu mona za mo dans na suka yo ne za mo kende no mabeda les dépenses ya panza makolo mona yo no ya Ayo lo comme dans ton la Congo, on est dans mon la amelo Congo bololo. Ozo mon pas yebi ke lobi lisusu. Voilà. Lobi lisusu akoya. Pas bi ke lobi lisusu donc fana sala na mero ndenga ka. Aso na ndenga ki mutema mabe pour le boyate. Sur le côté na capacité ya tété. Na munene ya tété. Ya tata fa na kiti po andima. Ke ya sa mama bapasha. Soni Ozo moniza soni. Pour autant déjà ba pasha ngo ba ko bana na ye. N'éternel ba lo wa te bana na penza bota. Ba mona na ye. Oya balaka na 19 bota déjà ba pasha wana. Bota Ernest Tumba na Teresa bota ye. Nani o fâché Kalombo. Na yebe. Oui. Chapelle Teresa bota ye. Ozomona tango siko yo zo simbisa bana na mike ba simbiso mir baza age mona mona ba ko kato kaleson na Hervé omona Hervé sayo ye kutunga na kamwa tona yoka makambo wana yeto zalaka futa ne kote le pa mama ya yeto no futa ne kote mona vient du stade ozomona abima ke no faisait pas mère wana biba kota ba ibe biloko tu ya parler mère wa moi ça mpoka mutazwela yenda kuwana vient du stade wana mama tete bon est confirmé ngana zana likolo na mona ka mère ndanga kota repa na ye ayaka onaloba na yo ozomona tinde ko wana mobala wa linga fa bambongo nyonso zwa asana ngelo côté ye mama mukoni ndenga za bonga za na 3 pas chambala ma ozo futela ndako ana 3 pas chambala ozo fut auza na organisation ndenge nini bon bana ni babanga kete poani pona buzoba mama na bango salaka pona ta na ta ezaka pour contrôler bana to mona pe mwana ya ofinga abio za mutema mabe donc soki ba mama la génération na biso awela na bana mibala génération mibala ya bana yo zo côte na ebité ménopause ngana ebikutu ba mama to so ba comme na ménopause ni par rapport avant na zo sepela manzoto matrice kita na ngona tiki na ngobota merci nzambo pesinga bana ngam su 10 bana nga 4 mois na moko monopause komi nango ezala nango likamute ke mutu ntaluka ngo eza destin nzambe mutasali ezala bongo très bien siko ya ye ménopause na ye c'est comme so de eyena na ba posa nzoto kasi donc mère ami mona ke lokola nga za mona 12 ans il faut ba frapper nga ya nyonso to ke bazema ki mukolo ezala ke okanzo ke longola mpo ke et même pesa respect na out voilà ça évolue bien kanzanga toki ba voice oyo atindeli ibutu apparemment mama bapasha za posa tolobela tokobaluka pe na poto parce que mi pesa valeur te mi pesa respect alobi ibutu ngesi na tangela mobile o ngana obima ne mikolo yo kana nu terme abi oyebi koma mobile na ngana obima ne mikolo yo tokobaluka na poto biso nyonso celle contre tous au monde na pesi bino vertige aba pe bino vertige ndenga zana atikali na bambu moko
aroya koloba. Yaya. Voice on a solandi yango bien. Très bien. Ndiango alobaki président Lombe papa Masumo pasteur de la foi il faut battre na maman na un problème na Belleville. Pour alobi bina zana problème na Belleville. Bina zana problème na Belleville so bolingo kota ngo bino. Tete problème nini okoza nango na mwana batamuke à 16 ans. Voilà. Na âge na yo maman ya 66 ans. Na mwana batamuke problème nini okoza nango na Yaya. Belleville lamba kwanga. Yaya. Atanga mobile nena. Zana yebisa yo, zana loba na yo. Beva lamba kwanga. Asala makwanga. Oui. Nzamba pambola ka bato bazaka makasi. Très bien. Nzamba pambola bato bazaka déjà na force ko luka. Ngaza na dini ki aluta yaya na loi na lati couper ate carton na mutu a otambusa biloko emema elolo États-Unis. Très bien. Irani ki aluta fana ote ka CD poussière Angola nyonso je sais ki aluta le futa bango bakari lizanga bana poto. Voilà. Ozomona mi file savandi avana bité il faut na luka le futa bango bazana poto ba deklesa ba nikile sa ba na poto ba meklesa pona nini baza ba femme forte makas aboya dépendre pas mobali yango moni Belleville lelo e futi o azalelo Yé tellement badé qu'on dépendre mbongo bazui mbongo bolafa bazui le conseil est habité que non seulement na $12,000 bana na nion surtout na muta azo calculer au fa betanga deku oui avec qu'est-ce que 12,000 il faut si là pour le bimero benga biso di sous ce que Belleville raisonner on a te Belleville raisonner na 6,000 6,000 peut-être famille cause moi 2,000 4,000 na tie moi $1,000 peut-être ko le kambonga ndako provision moi lamba nga ma mega moi ni 3,000 oyo et koti banque lobi susu ka bongo soki mama bengi biso to zui di susu bongo voilà yango moi le Belleville s'organiser aza oya za yé tellement bana ko lena bana na mikie yaya yango moni azokende ka bongo N sur N makasi tangu yo sala ka buzoba na mila ba comédie ba aveugle ne bazalaka parce que ke mobali nanga ya lelo abi ibutu mobali nanga na obima ne mikolo ya lelo te yo kala ngaji ya tete mama Soni mobali nanga ona obima ne mikolo yo ngasi na tangela komba mobali yango ngasi na lakisa yo ye donc aza mobali wana msu ba page yango baza sute mais oyo obima ne mikolo yo obi navandi vraiment navandi ngamo navandi Nathalie ngamo vraiment navandi Nathalie vraiment Nathalie ngabité mère wa Mutasoni voilà mère wa za maele te samiga na TV belle famille obotana bango bana magoto mobala kufa baza bazoka ba propos Soni obi mobali wana vraiment molinza ma ya molimo na kimia ami yebela kane akufi na ya va vraiment ami yebaka kenda na vent pona Soni ya boye mawa tala sele masamba vanda comme regretter abina le kaka na nzela mwana mwasi opona nini lelo nga sele masamba nazo mata miniature ikola mwana mwasi wa mayele te après c'est là moi c'est pèse ngabi mbongo Belleville zwe pas maman livre avec beaucoup de respect alo pesa bino balobele te po ya la nani siko ngasko eloko wana yepe azwaka mbongo parce que muninga wi Belleville azwa mbongo atelango mayele ana deux chaînes ils ont produit ba film en sunga pe bandeko no yepe be caché ya bien la preuve ane ye moko Thérèse en sanjo la maman Belleville na caché o ya zwaki ozomona siko tangu ye moko o loba makambu o ye ba mabolo bate samigra ko mbongo no 600 nango pa ba pasha Belleville mère mwana mayele moko to ko sunga mais pesa biso mbongo na to liaka ko puis on a besoin de bon mère futa bino de boya fingere batute eba non de émission kuta olongolisa mutu émission bongo siko mbongo futa iya itika biloko wana osadi kuta combien de missions oyo ma ezo beta pa ba prince lwa ma papa ezo kende mera bilongola okoti po longola émission voilà siko ye ba propos ya kinango si mutu na ye
soma kolo soso na ewana mwasa bozi boziana asa longo sa bango émission jamais kofinga bakomi kutu na tina niveau bakomi tina niveau kolo ba Belinda Kandi biso petolo basila bisalo makolo soso yaya siko tala degré impolitesse tala degré impolitesse omoni tango bato baosala kindumba baolekisa carrière na bango tout na kindumba belfasa na classe aotanga omona tango babozi na kasi Zuma loba ngoti alobi Belleville atala sila na TV na miyoyo na kaleson mais oui akosa te alobi makamba solo ozomona akosa te alobi makamba solo Belleville azotanga nanu Hier, ça na boulevard, aïe na monde à TV. Na ajini ni boza bana ozwaye. Na bozi. Oyo yebite. Na ajini ni bozi yana abana ozwaye. Yaya. Ne meli alias. Yaya. Ankele. Nazo yebisa yo. Chance ba juna mo mafami kendela da poto. Na lo bana yo. Chance ma pepe kale ba kufaka. Nga bima ba boya bana kalikile. Yega ki yendi isifi mbonga savon boyo kosa batakola la famille aboya vida yaya tika sikoyo biso toza faire nde na Teresa te Teresa koya kokotela biso distraction te wana eloko moko te oyo ya nango ekobalola mokili te parce que bino nyonso na théâtre ezala yo mama mokolo bagrillonta yo dans ya sika yo déjà papa ibuta loba de théâtre za Sodome et Gomorrhe koyo ilakisa biso kibondumba ya mama duchesse aloba kango kofinga kaiti koyo ilakisa biso kibondumba o etale mama Belleville po yo moko nano za ndumba mama o motakala isambo papa na mike ye ma iveko anobenga batiala kala ba iveko bakaramba wana ye abi pibi yo tambwisa audio na nga na bata fikine baboyi ya Belleville eya nga vraiment na ndimi voilà na boyi ya Belleville kombo tout bakopesa nga mpona bela moi j'accepte et puis j'assume babenga nga mbwa na ndimi babenga nga jalelo na ndimi babenga nga mukala na ndimi porte parole na ndimi tout bakotianga na ndimi na accepter voilà toza à propre génération moko na kotia na ba tendresse te po bango baba mama okobota biso tendresse aboto yo to aboto bongai abota biso voilà bien kazanga eza pièce contre par pièce contre pièce to solo la to moni ba bimisi ba voice oyo ya maman Belleville andaki koloba na mura que bino olebo défendre des mères azo défendre nga bino boyo ko finga ye et pourtant azo défendre ngai wana mura ke kozwa mbongo ya billet ake osala lolombo na bureau maman Belleville oki ba voice wana oyo Zuma seka na ebite so Zuma ko défendre mutu na koloba mutu afingela ye batu soki azo comprendre signification nango te Samiga Zuma no komne lokola mesa voilà libandi et lelo komona ba Zuma na ba plateau ba Miss Lolo ba finga maman Belleville lokola kaleson na bango lokola eloko moko boye lokola basalaka kebo elie tozo comprendre te ata kutu biso toyaka kofinga sila te mais toyaka na recadrage toyaka na ko défendre baba oyo bayaka ko bebisa théâtre et tant que communicatrice ya maman Belleville ko lobani Samiga mutu lokola Zuma to Miss Lolo mutakala tsangu Zuma mutakala ya kimbangu na soi-disant bishop moteki mwasi na loba na yo bango tuwana baza na valeur te libosa Belleville voilà baza ta na cheville ya chauffeur à Belleville te voilà contre ozomona pièce par pièce voilà pièce par pièce yoka zoba yagi oyo atekaka mwasi ne na poto Natasha Boto mibala poto
bakosakana ne gi azoteka ye lokola valisi o bacha bilamba suka soki mibala poto wana bazongi ye moko aye nango soni bandela pièce contre pièce bino bokomisango gia bokomisango bongo ekomi ndaka nkimi bino bokende nango mabe yango tokende nango kaka mabe bongo biso eza problème te biso tokomisango bongo na plateau nafanda na tanga ya kombo na yo te bongo natangi kombo na natangi kombo te ndobisa papa ya yo mpe nde oloba te nga nafanda na plateau nasinga bato nga mpe comédie nafanda na plateau nasala bemission mpe comédie nasinga motu te nakoma motu te otosala émission na boloko bofingi belvite yo sala bemission ofinga belvite natangi komba belvite nafingi belvite émission ozala bacapture oyo olobi awa eza bavrai oyo tangi eza kasi ocapture ezolakisika ya gita émission osala kofingi otangi belvite ofingi yo otangi kombo nango otangi komba boyo pas de problème eza problème te mponga nasalaka émission natanga kombo ya bianka te nafingaka bianka te natangaka kombo na bémission te nalobaka makambo ndenge eza bien na émission nga nasala mais ozwi ta ofanda okritike nga ofinganga bianka ofanda nanga te yofanda nanga te yo bino bovana belvite bino mpe bovana belvite bokoma belvite nga nazosola naosola na belvite oui biso ngai ezaka bongo nga moto so afingi akena belvite mabenga mpe nakenda neka bongo nga nabebisa na relation mpo na belvite c'est bon merci beaucoup bon contre pap voilà abi asalaka bacomédie nde baka na zuma wana na plateau basala na bango bacomédie bahumour na bango lokwa nde esila asala bafilme ya humoriste yafingaka mama belvite basalaka bacomédie mais yo makambo yo olobi na ye eza ya solo c'est vrai atekaka mwasi na ye pa mibali mosusu avu biankaza yaya nga ntango na ye koloba nayebi bango tovanda bino okanisanga lokwa na kosaka ti ntango nayaka na makambo ya mpaka bokanisanga lokuta ti ntango totunaka papa wana ayebisaka nini fo pesanga mboto na omérite fo pesanga mbote na kiti bishop azobeta makiona azoloba azopesa baprofesie aokumisa boye ayebaki teke ngai nayebaki ye atekaka mwasi na ye na poto me ye moko ndimite abi bianka ngai natanga kombo na yo te mpo ayebi otanga kombo na ngai te azobanga ayebike nayaka na eloko moko ya mokie atekaka mwasi omonde epesa ye vertige misulola abenga o to abenga o te yaya naoloba na yo tendresse abunisanga mpa bayagabi te abunisanga mpa bayagabi te yaya nayebi bango yango eswaka bango bakobeta belvi bakotuka belvi bakoloba belvi bakosaboya belvi wi to accepta me nga soki na ye lela yaya mare na voice nalobi nini bazofinga nga na bana nga mpo nayebi vi na ye na bana na ye bana ye mama bakozwa bango kiti nde eza boye nefomi mutu moko apesi nzambe alola nga na katisaka prince bana soni yaya turbo ya 2000 ayo afinga nga na bana nga mwana ye tete bakomeme na toilette mpo nini oyo mpo nefomi ma batoilette eza ebele bakomeme na toilette asuka ngonda basila neka likwa turbo yaya langwa na ye nde mama bapasha basalaka ye lokolo bango eza lokolo na bango autorité morale na bango akita babozi baemelia bamadilu banani obike géri spire mpe aza ya mama na bango spire aza mobali abanda kolia na mama muteke ye baliaka mama muteke ti ndenge aza na ndako ya mama pasha abanda aliaka mpe mama muteke oyebi ke etike nga mpe loko moko parce que tomona
ndeko na biso oyo ya PD oyo Hervé aza photo est-ce que biso mbale na kokanga photo oui ça se comprend mais mobali na mobali okangi photo pe ya munene otia ngo misusu na miri ya salon na yo na ndenge to mona kanga photo na je respire non jamais jamais tokoki kotuna bana mibali nyonso jamais ezalaka te samigra biso mibale boye oui tokokanga photo tobwaki na TikTok tobwaki na Facebook mais na ndako na nga na kotia photo ya nga na yo te na tiango na mire ndako na nga jamais oba peut-être na koyi kotia toko na kotia yo soit ya misusu place na yo moko mais toa biso mbale te so na kotia na kotia misusu mwana na yo ngai na bana ngai soit yo za na bana no nga pe na bana ya ça c'est comprendre ta biso mbale boye eza nango logique mibali ya boy wana de grands bolingo ni wana eza amour adudu eleki sentiment mais comme na mobali yepe abimana mama bapasha donc ibombanda ki Sodome na Gomorrhe aya ni pe mobali ya mama pasha chance suzi ba ta kotene de sa mabe vraiment po ki bombando yo eza nkele voilà kele makasi eza nke aza ndako mama aliaka mama muteke ok pe na ndako kuna boya mobali ya mama muti ya mobali ya mama bapasha Hervé aza pe ye pe photo na ba mibale ya bazana bondumba moko ya nkele ata basoso bana kindumba lokwa bango te ozomona comment yo mona mobali ok nous a photo a muninga na mobali bokangisi obimisa ngo munene ok tshongo na ndaku yaya on dirait photo to za ba femme mariée na homme marié voilà to tanginga na mobali na to tshina mira ndaku mais nzoka yo za mobali mibali na mibali yaya nzamba obimisa bino na poisson nzamba bomba bino sute ti ye moko ya koloba ngote est-ce que alors que on soni te vraiment ti ya koloba ke na linga ke mingi ngo moi na tcha photo ne na samiga tubela papa pourquoi ça biso te poza kader abengana na groupe atala bi non abengana na groupe Hervé si et kader abengana na groupe abi chez moi y a pas de PD voilà y a pas de place pour toi ici sors yakazanga to chité na biso déjà et logo nini oyo mama ya pasha roya parce qu'alobi celle contre tous yazaye moko mais a coincé ba ta famille libota pe alobi oh ya na bombe moko o loko nini o ye mama ba pasha ya nango o ezikisa Zaïre o ekiza likolo na se ya za eloko asika super voilà o kutezaki ya grave yango da se o lisola ki pese ya c'est le passé ya ata kuto yana l'équipe c'est ya musika abana na kasangulu abana kasangulu po toandi kasangulu madimba sona bata ulungongo luila kwilu nini oyo kikonka nini nini madimba na stoleki yango deja nini oyo nini ngomba ki ya nzanza apoto bandiko mata mbanzangungu mboka monso ezaka na kati ya mbanzangungu na bosa nyango apo oleki nini apo kimpese ya sko tala trajet tala combien de virages 77 virages bana kasangulu ti kimpese voilà siko yezo kalikeka likamba kimpese abana pona njela ti ava belvi to belvi ba okenda na mutu wana da njanje seke bazole na wambanga bazo kosimba na kana nzoto ifo bana lisona ne bana na kasangulu ti ekoma ya kimpese so ayeka na oya kimpese seke za na ngo ya nouveauté te yaka lisola kala po ya grave asika oya koyana ngo ya sika oyo ana ngote ata soko lobi belvi za ndumba papa masuma zwa etolinga voilà tondini ata lobi ke o belvine za poésie lombe poésie Caleb poésie nani maswaku poésie nani pakalowi o yadie o nani tolinga tolingika toyebi nyonso to ada toyebi yango toyebi yango o belvine isibienne moi sa vie ya mobala ida asala bo tondini ya sika ezate tout wana si bofinga ngo belvine c'est le passé dans toza le loko biso tobanga te oyo oloba nango siko yo place yo zali mura ye wana aloba batu nyonso na ya gabi alobi ngapa ifona koma mura pona loba tomoni ba refoule azo na kisasa ko mobata mabata mais ali bimisaka si ye lombe ako mibimisa te
ye mwana mobali mobimba alali pe na mbeti na moninga ne mobali azo ya te baba tasoni voilà biakazanga Yesu atunaki na bato nani oyo asala lisumu te abamba mwana mwasi oyo libanga Thérèse il faut le bien Yesu atunaki nani oyo asala lisumu te azwa libanga bamba mwana mwasi oyo ya ndumba oyo asalaki ekobo obokecho alobaka ekobiste abambe libanga totala nano parce que yo moko mama bapasa wana seva bien te seva mabe wana leçon moralement te yo opesa belle vie kondi parce que yo moko pe ndumba numéro 00 matricule 00 maman soif yake mise sili ba dédicace pambote na ngai neti mikolo biso to touche na nga misi lolo nga ya gola biso to aka na sila to aka na mama tete mama bapasha cible na biso bango parce que misi lolo pese te tendresse o pese te ma papa nga siaka ya mwana papa nyongo o pese te ma papa Thérèse aye na buzoba na biso elinge banda to sala buzoba na biso elinge banda kitoko likolo nango biso ka sila makolo soso bapese nyonso to okipe bango te biso kaka sila makolo soso biaka pesa bango te kata bapoalo wana zelo komona poko pikola ngo na maboko voilà mabote na nga na mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema mama nasi na Tito da Costa le roi célèbre Christian Mungoma. Voilà. Merci à toi, Nanendi Mila Breslin, Doris Mambani, qui soka la patronne, Rosine Bouye International Kabobo. Merci à Tonton Gracia, merci à Chico Sana, merci à Nick Bams de Brazzaville, merci à Chaco. Jana Banaka ya Motema, ya Rodrigue Bangala na Italie. Et merci à toi, Johnny Lema Aquarium, qui est à Congo 10 fois belle. Donc merci à Batunion surtout na la maman Chéra Moisi, merci na maman Sakina, merci na Nicolette Douma, merci na Mamita Douma, merci na Yuyu Douma. Donc famille Libota, oye. Voilà famille Libota, oye, oye, oye. Biso nyonso tokende na Belle Vie TV. Tolanda film na biso mariage civil, pas de distraction. Chers internautes, tous ala toujours focus na ba film ya kitoko. Ya maman Belle-Vie comme la biso la richesse de l'écriture maman makomi maman kioma la poutine hein? Oh to sende ni yo sabe mission comment ta film moi ça la succès ko on t'a ma père. Là je salue la grande dame yalinga batanga kombo niti misala ke monana. Depuis quelque part, je te salue. Moi aussi, à mon bali naye moko. De gros bisous à vous. Mon mère, Yoyebi. En tout cas, un grand merci à mon boss Eagle Tingi depuis États-Unis. Pourquoi pas tonton Yamse Yambe, Bolanga la Bololenkemi. Pourquoi pas aussi tonton Moundirba, tonton Tadinga Lapa, tonton Jerry Kobektor, c'est papa Kouloutou, ya famille Libota, tonton Prince Loaba. En tout cas, Jemima Ibele, Demer Nyangi, Saratola, Kovodor, Mamumuluba, Pamela Matondo, Petit Mekosto, Pitbull, et Clarisse Plasma, Pitbull, et pourquoi pas Teka Maestro Super Fille, et moi Nayaba Maman, en tout cas, tous allez vraiment soudés, Rihanna Sol et aussi, tous a vraiment wana, tous ça là toujours, moussala, tout défendre ma valeur, tellement maman Belle-Vie a ma valeur, et on a tout défendre. Si la rata n'a valeur montée, zéro valeur. Un grand merci aussi à Maître Nickel Toumilali. Pourquoi pas, Docteur Dieu merci Bokolo. Papa n'a pas sortir Mobali Abatuya, Maman Aïcha, Maman Nana Bokolo. La qualité de choix Molati Sinanga sur soki nzamba zongite tokokutana mbala esima kimia ezala omabota na bino omabota wa bino pardon, restez branchés connectés sur votre chaîne tout c'est la bino toujours mon sala ba finga boloba recadrage toujours bisous bye.